Bonsoir Dodi, ça va Dodi? Ça va? Boni poto kuna Dodi. Dodi wale sa. Leki ya moto nde ni biso kwa na kati ya kin. Donc na umeli na umeli na kati ya kin ta naza entouré na ba oya ngai bato na nga bazolia bango. Naza na chambre na nga, naza na Patricia Mwanza na Kisinzora. Donc banaka chuva pe aza kuna yembela efati ndembo kala te zobima kwa. Aza na studio bazosalaka babenga ngo ni mixage. Mixage ezosalama kala te mokonzi azaka moko. Mokonzi aza moko président Fachi. Mokonzi aza mibale te bato mosusu baosambrouiller pour rien. Mokonzi aza moko. Na biso toza wana kaka ndenge ezalaka na kati ya kini. Dodi boni poto moye bimi. Edith bonsoir bonsoir. Bonsoir na bino nyonso bato bozokota. Bonsoir bonsoir. Voilà voilà. Donc boyebi ke kin la ville est calme. Moussa les bandits déjà. Donc Moussa les bandits déjà to essaye bino to bozala calme. To essaye ki bino to bozala calme. Moussa les bandits Mukonza sika aye ngana obengeka Moïse. Fachaza Moïse. Sauveur Moïse aye ko sauver bana Israël. Ndenge ezalaka na kati ya Bible. Sikoyo fachaza Moïse o aye ko sauver bana Congo na pasi. Edith Punga bonsoir, de gros bisous. Aye ko sauver vraiment bana Congo. Bande koto za batu to tikela etan. Abandi déjà musala malembe. Ici njora bandi déjà baba obongisa déjà banzela ti. Banzela déjà bandi. Ici njora azolia. Banzela déjà e bandi. Ba komi déjà obongisa banzela makamno so za malembe. Boyebi eta ya mboko yo ndenge tozui yango. Ndenge kondina biso azui eta ya mboka oyo makambo esala eza ebele. Eza tellement belé, il faut que bongisa makambo belé. Banzele beba misale ezate. Donc batera se kutu kolobate, mai soki mbule beti dega. Transport passi. Makambo belé sans kata mboko il faut que bongisa ngo. Alors botikela mokonzi temps parce que batumiki bazara pressé. Baza pressé nzora, baza pressé. Bon mona lelo babi na vie ba mona lelo te il faut que mona lobby. Il faut que mona lobby. Nde to comprendre que mokonzi azosala musala na mais bino mo bozomona déjà musala déjà bandi déjà malembe donc kimwenza na nina kimwenza na tsao na boye loba nzo azolia yo kende kota kimwenza na ti université wapi na université makada ba université abwaki mabanga na 17e voilà. 100 jours wana président PC. Déjà ça la Thomas Louaka bon bongo bimisa ki na gouvernement ça la koto au salité pourquoi 100 jours wana ezate ya kolobage non abanda mbala moko nyoso tonga matonga na mapata non ezake bon non directeur à banque bon na kesi na bino ndenge nga na kota liboy combien tikalaki kuto banda na musala na 100 jours biso na bino ensemble na peuple congolais ba na posa ba fachi au sali nini mais fa bando tout na ba question ba to kutiti po bango bazana ba compte ba ba mbongo bon musala ba bindeti ya kimwenza so tozo ba kimwenza wana vetuma luaka zoka balala budget c'est bimaka vetuma luaka mais sikoyo na président na biso Fachi ezande bon te parce que Fachi bando surveiller makamunyo so wana contrôle ezala muto alingi mboka na ye bazo bimisa budget balobi mboka koto par exemple na lemba musala ezo salama ako contrôler patindi bato est-ce que musala salami wana mwana Congo ndenge ezala ako tala makamunyo so pona minito bato ba okende kuna bazo tala ba journaliste bazali oyo bazo travailler wana nani batiki nani bakengela voilà bango bazo contrôler batawera donc bazo contrôler musala eko salama ndenge nini
stop ezala te bomona kaka makambo tande école bazobongisa déjà baécole mosusu bazobongisa déjà baécole mosusu donc baécole ekomi déjà kobonga parce que nayebisa bino situation ezalaki na kati ya mboka oyo soki mutu mokonzi mosusu ayaka nge ezala pasi engaki ezala pasi me nzambe asaliki atindeli biso mokonzi wa malamu Félix Tshilombo oyo aye kobongisa mboka parce que na baécole ekomaki mpena bana bavandaka na se eza normal te bana bavanda na se na kati école eza normal te eza vraiment normal te yango wana mokonzi ya mboka abi te il faut makambo oyo échanger atali bana parce que les enfants c'est l'avenir de demain bango nde mutu lelo baotikala na makambo na biso bango nde lelo bakozala baprésident de demain bango bakozala bavocat badocteur makambo ebele yango wana président azotala bamakambo nyonso wana ya banini comment on appelle ça aota makambo baécole makambo nyonso wana azotala yango malamu vraiment yango wana botikela mokonzi ya mboka temps balobi oyo akoki kozonga azonga. Angèle Diasuka, bonjour, bonsoir Angèle. Bonsoir ma chérie, boni Suisse kuna. Biso to wana Christ Nzora wa. Nzora ba peso bambote ba peso bambote. Nzora Zolia. Otete la, bonsoir otete la. Naebike yoza côté ya Lamuka. Lamuka bosala makasi dans 5 ans. Bosala makasi parce que na mboka otete la opposition il fait zalaka. Na mboka opposition il fait ça so opposition ezate mboka baby il faut tozala mutu moko atelemela makambo il faut toujours ezala to boyi to opposition ezala mais botiango na mutu kaka ke botiango kaka na mutu opposition osiko na minute oyo bo préparer en fait na minute opposition bo préparer 5 ans na bino ça sera mieux ke bosalaka makambo mosusu ke kofinga banini wana pene sopa bino otetela namoni boyambaki président na bino Martin Fayulu bobengeka président mais bon aza président parti na bino oui boyambaki na Belgique kuna abinaki lisusu kaka ndenge azobina abinaki si daso nanga na osepela nango makasi azobina makasi président abinaki tosepeli et ça lit vraiment bien donc na moni que bientôt musique peso na kata ya poto parce que président déjà Azarobina Lucien Ngando bonsoir le grand combattant na ebike oya pe kin karaté parce que combat pe sexili nango combat pe esili nango Njora Motara Claude Abinjora azaki nini na genre de prière pour eleli ozolia mabe non aliaka neka bongo aliaka mbongo mboka ebongi donc mutu il faut alia bien pas esili azolia bien susu mobimba mibale evandi wana na kwanga bazolia mboka ekomi bien dodi walesa mboka ekomi bien lisenga ndo tozala besoin na bino lelo nga nazo féliciter bakombata neti balisenga ndo babundela mboka na ndenge solo bakombata neti comment on appelle ça Martin Sali oyo bazalaki na réunion na bango basalaki kuna na RCK France réunion ya monene mpona kosoutenir président Félix Tshilombo en tout cas nasepeli mingi na ndenge mpenza bato bakomi kocomprendre babaki toujours ke bokomesana na président na biso ya sika donc bomesana toujours président azaka moko Félix Tshisekedi Tshilombo donc makambo yango ezaka bongo bomesana toujours otete lolobi nini ngana ko naza kiti njo otetela bia zoya kuna kobeta otetela yo poza kombata koya ndenge nini il faut sikoyo ozala kote na biso abia oya obeta ngana betanga bino bookandela kaka kiti nzora ngana comprendre te bato bakominga kobetanga ndima na baobeto makambo mosusu ndimi kaka totetela toloba makambo ya série donc Tshisekedi nde mokonzi ya mboka eza ya GT eza bongo bato nyonso baza d'accord lobi micro etambola na ville ya Kinshasa Kisi Nzora totuna bato
président kota ya sika tomona makila so balingi ete bitumba bato bazokufa makila nini tout ça tozonga bato est-ce que banda Félix Tshilombo akomi président bomoni awa oguerre esalami bomoni bamarche ya buzoba esalami bomoni soki nini eza te enge kolobaki mokonzi akomi sika aza mokonzi ya malamu aza mokonzi aye kotia kimia na kati ya mboka aye kotia tranquillité donc makambo nyonso ekobonga bato bakozongela kolia soso na ndenge ya bien botalaka bandako mosusu ekoma eka bakati soso 4 morceaux 4 parties bakati 4 parties asombi kaka ndambo baoteka na zandu soso oyo bakata ndambo baliango mpe na ndako mona pondo ya moke non makambo ife esila quand même Kinshasa mboka na biso Congo eza mboka moko riche richesse eza na kati ya mboka oyo ah oui garçon puissant émission jour nina JB na osala kaka nayebi lelo tout à l'heure tokiota papa chéri donc na osala ka émission na JB problème eza te donc c'est un peu ça donc tolinga faci tokumisa ye parce que aza mokonzi ya mboka topesa ye respect mokonzi azaka moko balobi tozala bien na bato parce que lobi toyebi te lelo bato mingi batengami bato mingi bakomi koregrete oyo bazalaki na kati ya UDPS bato ebele bazalaki na kati ya UDPS lelo bakomi koregrete ngai nazalaki nanga pembe na mokonzi nazalaki pembe na mokonzi lelo natengamaki na trahir même bato bazalaki kosala na gouvernement avant oyo bazalaki na UDPS balongwa lelo bato bakomi koregrete bakomi kovanda bakomi kobenga excellence monsieur le président de la république Faci. Donc, bon, on a vu des balukara. Vie est très compliquée. Vie est très bizarre. Il y a un problème na tout parce que tu es habité. Le exemple, tu peux ça moi si il y a dire cap na biso. Deuxième personnalité na kati mboko yo. Dire cap na biso, moi si na ya mi da bafinga atikala jamais ko répondre. Abanda ko tala kaka intérêt na e perso. Donc vie est tambolara bongo. Vie eza bongo mukonjo azalaki leo na pesa bino exemple pas bato ba ofinga Faci mingi mais mukonjo azalaki liboso ex président ya biso Kabila afingama pe mingi afingama pendant 17 ans afingama mais lelo alongwe atikala jamais ko répondre bato asala système ya JBK na calculer binoté je vous calcule même pas asala ti lelo alongwe ba pesi biso mokonzi ya sika otete la fumu bapesi biso mokonzi ya sika mais tozala na ye longo tolanda makambo na ye pourquoi il faut kofinga pourquoi critique ezali eza te ke so asali mabe tokovanda te critique ezali bokokritiquer et tout mais kofinga na bino nde tozomona ezoleka na kati ya mokonzi ya mboka oyo boyebi ye komba esili na kati ya poto les amis komba eza lisusu te Lucien Lucien Ngando komba eza lisusu te terminé combat et sili na kati sa poto. Donc voilà, c'est un peu ça. On a gagné sur le lot dans makambu déjà musala et bandit déjà musala et bandit na kati ya Congo, bato ba bandit déjà musala makambu ezali très bien. Bandeko oyo baza ko ima pona yebisa bino likamoko bandeko oyo Lucien Ngando nazoyoka ba odombo ba combattant ti ba odombo ngwanda ko koma jamais président na kati ya mboko. Angèle Diasuka ma copine eza bongo jamais ngwanda ko koma mukonzi na mboko bato babosa na lepasi na bambemba na bako koma mukonzi te boma mingi basala ba crime mingi baboma Faci maboko pembe sans tâche mokonzi mboka na biso azali maboko pembe sans tâche oyaye kokamba mboka bandeko ya diaspora bandeko bino nyonso bautaki Londres Allemagne, Belgique, bandeko nyonso bazalaki na Faci na Belgique et tout o bayaki na mboka na biso Congo o ba Monique poto comme koyoka bato bazo yimaima bato bazo loba o bayambi biso te o banini boye na boye boye bake makambo échanger Faci o bobandaki kovanda na ye les amis muto oyo bolaki na ye longo musu bobandaki kolia na restaurant bobandaki solane bien akomi mokonzi mboka aza mokonzi ya UDPS te akomi président de la République il faut tolandela ba norme ya sécurité mutu nyonso akoko yaka boye te
aza président ya motema malamu bato oyo ye akobosanaka bango te 100 jours na ekoki te azobundela na mboka botikela ye temps botika ta boyimayima te parce que bozala na bino kaka neti bato mosusu oyo bazalaki batrahir papa Tshisekedi ere azalaki bokóma mpe kaka bongo bozala motema kokita parce que Félix Tshilombo akobosanaka mutu te oyo ayebiki aza ya ye mais baposte mpe eza ebele mais ezala teke bato nyonso kaka bakóma na baposte boyebaki il faut batia bato moko baza capable bato moko baasire baposte wana eza teke ezala kaka neti ya liboso nde gouvernement oyo ezalaki bazwaka bato nyonso osalaka na échafaudage kuna ye mosu otanga te oye kaka parce que bando kosowa na faci bazwa yo te ezalaka te tolingi changement tolingi ezali ya makambo nyonso changement ya gouvernement toboyi bato wana ya kala bato ya sika baya toboyi bato neti bamizitu bayiba telema tro basoba bandako banini tout ça na mboka na mbongo ya peuple congolais bapeuple congolais bazosouffrir bango bazodondwa tolingi makambo wana lisusu te mutu mosusu na ndako na ye baozanga ata $10 ata kutu $5 basomba biloko kolia mais bango bazodondola bambongo bazopanza bambongo ba $2000 bazosaka nango tolingi makambo wana te Congo échanger yango wana faci aye wana po achange mboka président ya mibale na kati ya Congo oyo azongisa mbongo bapesa mbongo mission de service ndenge ezalaka akeiti azongisi mbongo après ere azongisi mbo bokongo kofinge lisusu oyo tozalaki nde liboso atikala jamais kozongisa mbongo que demande le peuple bolingi nini asala nini azongisi mbongo na misu na bino abi bon mbongo etikalaki nazongisa asala boye mabe ezalaka te botikela président de la république botikela ye temps akosala mosala na ye aprometaki bino ndenge papa lobaki maloba papa le peuple d'abord abosani yango te avandaka kaka so akanisika le peuple d'abord yango azosalela no bapeuple azosalela no bapeuple na ye botika makambo oyo bozoloba babilobela oyo azotambola na cortège ya nini voiture ase mais eza genre na ye mutu na mutu aza na genre bavoiture alingaka il n'est pas obligé so Kabila tambola na jeep ye pas tambola ba voiture mususu pe ase eleki ba jeep hein ako tambola na voiture ase mais eleki ba jeep o batu mususu ba otambola c'est ça le problème aza na goût na ya préféré à côté na voiture na ye ase aza tranquille azobima azomona population faci à côté azotambola na bandal azotambola partout nini tout ça après prestation de sermon na ye abandai ko tambola hein mais Congolais kaka kofinga 100 jours na comité apesi programme na botala ceux qui ont réalisé en côté botala ezali wifi botala justice ya nini justice po bakanga bango wana eza makambo ye moko oyeba oyo opesa bato na CPI toyebisaki bino lelo facha akomi koloba bango président ke akotia na gouvernement premier ministre yende mtaza mokonzi bandeko bofungula misu Kabila aza sous président te mokonzi basimbisaka yango te neti mwasi osimbisi muto na oya te eza Congo président de la République ezali Félix Tshisekedi donc c'est lui qui décide ye mutu akoloba makambo nyonso ye mutu akoloba ye mutu akonomme premier ministre ye mutu akonome nani akosala boye nini tout ça abandi malembe bomoni na cabinet na ye asi atie bato na kati ya cabinet na ye akotisi bato na si na cabinet na ye donc makambo